Dani Bokombe, Chuna Baby, Chunami. Bolingo pesa nzela naleka na pe mesika na uti moto ekompela tokela mandenge moto na faso na ye. Dani ya mama, Bokombe ya mama, Dani Chunami. Oh Dani ya mama, lo bébé tine bende na poto ya motema nanga na komi aveugle na mbouteillage. Sans roulage assure-toi ta fausse tête un jour na mpe na koluka. Soki oboyi na ye zwanga ta dese na yo e. Dani Bokombe, oh Dani ya mama, lo bébé tine bende na poto ya motema nanga na komi aveugle na mbouteillage. Sans roulage assure-toi ta fausse tête un jour na mpe na koluka. Soko bonga plat préféré zwanga ta dessert na yo e. Dani Bokombe, oh Dani ya mama, yawe krite nini ozanga kopesanga mpo alima tolobe nakotinga maeneti likasa mobesu na nzete ata mopepe. Dani ya mama, kitalatala kitalatala lobelanga verite nini olingaka lobelanga verite ya Chunami. Motema nanga evanda na nsai soko boinga Bokombe zwanga ta matabisi mpona yo na kondima bakomo basobrike nyonso kopesa na ekozala le bienvenu. Bimemi nanga bameli bachampagne balangwe whisky ye bayoki oboyinga bafiti nanga kaka bamasa toliaka tomelaka na bango basalinga mabeo répondeur nanga saturé na bamessage ya kofinga o. Nasali ninye Dani Bokombe moto aza moto te o moto nde nzambe. Sala attention bapeti chéri balati bamini bachene bastringe o badendeli mochwa. Ongo malelisa e Dani Bokombe, Chunami mama. Dani Bokombe nakanga ye na kisingo ya bamongo e. Kizengi na ngao ata abimi nazalaka sura kosonga na ndako. Naza très à l'aise sekre ya Dani makasi na ndako sekre ya loketo. Yango nakangama Dani Bokombe atona gentillesse atona basourire o. Dani supupu ongo malelisa e Dani nanga ongo malelisa o Dani Bokombe. César Ngadi omemelaki nga milongo ya bangambo. Nelly Mpela omemelaki nga milongo Beyoncé na ngango. Gisèle Mpela omemelaki nga milongo Jus de France ngo. Adi Londole omemelaki nga milongo ya basusi. Prince Mbizi omemelaki nga milongo poyo barenga o yaya. Ozotengama, vraiment yozotengama, Bokombe bazotengama, pourquoi? Pourquoi yozotengama, Bokombe bazotengama,
bajaloux bazobatama, pourquoi bazobatama vraiment? Et voilà, merci beaucoup et bienvenue sur la RD Congo Info.fr avec votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise. On est toujours là, Balobi, tout ça, Moussalaka, Ndenge Zalaka. Merci beaucoup à grand prêtre César Ngadi Balobi. On peut s'habituer déjà opportunité à ne pas donner à tout le monde. Balobi, les locaux, Ndenge Tomesana Kokita, na commune ya Monga Fula. Na demande kaka ya ba abonné na biso na demande kaka ya bana poto oyo botalaka Grady Mouya oyo bosepelaka na Grady Mouya alors na ebisaki bino tango bosenga ngai eloko na kangela bino mutema te ponga na zakane moumbu na bino donc nazana toujours pona kosela bino oyo bino bosenga ka biso alors ndeto lobai ka 2017 tozo mema bango na vitesse 2017 tozo mema bango na makambo bango bakokaka te tolobi toleki bango ka na mwa ki pro bango baleki biso ka na oloba mwa mingi biso toleki bango na kipo vraiment lelo na kiti susu na Monga Fula boyebi eloko nga na ka na Monga Fula na ye na demande ya bana poto balobi Grady tango kendaki ondiro tambola ki bien te zongo tambola susu bien na zongi lisusu donc Monga Fula bana poto na ko sabino te makambo forme to tchana mpandi yo mtu mesana osomba na ba bilamba ba 5000 € to tchana mpandi mais quand on met ça dans son maman voiture bongo boya cher donc la ba Nikila Maserati to tchana mpandi et to continue ce masolo ba parcelle donc on a ça na Monga Fula boyebi ka nde na yaka na mitendi na ye ko tambola lisusu bomo na ba parcelle ka nde na mesana hotel Sabino alors lupango nazali ezape na vente ezali 20/23 ba mettre nango yango na 20/23 donc ndebo mesana kaka tozo teka ngabe na komi na nga commissionnaire ngai olobi journaliste komi na ye commissionnaire ngabe na komi na commissionnaire mais na yebisa bino bobenga benga mingi monsieur Morley parce que yenda yebi makambo na ponga ya mo bobenga nga botuni nga ba mettre na yebite ngabe botuna nga micro wana za ndenge nini image wana lekaki ndenge nini makambo ba mettre na yebite yango wana na obenga monsieur Morley oyo azape commissionnaire tamboulaka na ye yende to sala makambo na ye na obenga ye monsieur Morley soki mo ezali okota to beta mo lisolo lo pe na moni na ba minduki nde Grady Mouya tambo na micro yebo tambo na munduki no monsieur Boni. Oui bien na ngota na caméra balandi bazotela biso na RD Congo Info to kitaka balobi to kitaka kaka mais tozo ko kitsa ba critère te yango na ngisi ko tour to ko kisana ba critère parce que lo pe na to kitina ba client o babenga biso to kitina bango ba ye ko somba bazana posa o somba lopangu mais siko yebisa na biso makambo ba vente ko to banda émission na to sala est-ce que bana poto vraiment bazo somba ko to? Oui ba somba vraiment ebele ba somba ebele ba terrain za ke ebele mais comment diminuer ba sombi te ba welisa avec ba SO tout pan to zali ezali 23/20 avec $8,000 aux yeux en haut. Au total, qui wana ezali 12/35 avec 5,000. Na sengi na réalisation tant où monsieur Morley azolo babwebo illustré lenga ba image wana au to qui na ba parcelle wana au yazolo ba. Au total, il na se qu'on ezali 12/35. Deux ans à valeur il y a $5,000. Donc 12 mètres sur 35. 12 mètres sur 35. C'est 35 euros. Ton anda côté ba piscine donc ils appellent vaste. Mais 12 mètres on dirait ça moukiete parce que bana poto balinga mingo ton anda ko banda ko minene. Est-ce que 12 mètres et ko handicapé ba blom souté? Non, 12 mètres par rapport il y a terrain wana. Mais ba terrain sous il y a 20 mètres sur 25. Ezali 25 mètres sur 30. Ezali par rapport il y a ba montant kaka. Monsieur Morley tant to kitaki na yo la fois passée tout le bas qui bat terrain monsieur ezali ya ba 15,000 20,000 parce que lelo bimisi sous 8,000 na ebité ezo kendara le mataka mezo ke ko kita tondeni te bon ba terrain ezali par rapport à emplacement so lingi na Prince avec ba 20,000 15,000 12,000 aux dans la Prince mais so on a c'est à 12,000 à partir de 8,000 7,000 6,000 5,000 aux dans mois 4 mais là un terrain mora bien ezali bandela minene même aux en voiture assez ba catch au circuler partout en plus il y a des terrains habitables ils ont des concessions bandara mikem rien bandako pena ba nouvelle toiture quartier pena kitoko sikoyo tango zolo ba 8,000 ba 12,000 wana ezali ba prix ya suka to ba prix bande parce que tango lobi na mutu 12,000 mutu foyer batam so eza prix ya bandela ebiki na 12,000 wana na ko kakola tata msusu na kitata na 11,000 ou bien 10,000 sikoyo yo tango zolo ba bon faut préciser ezali prix ya suka to prix ya bandeli. Bon, biso au travers mine au dernier prix. Nous avons 12,000 wana. Ezali 17,000 à débattre. Sous on est 12,000. Si on a biso peut-être il y a 8,000. C'est ezali 12,000 à débattre sous on peut être 8,000. Si on a biso 5,000, c'est ça 8,000 à débattre sous on 5,000. Pas bien remarqué. Ah donc ba prix aux opé ça biso ça ba prix à suka. Oui, ba prix à suka.
Ok, monsieur Morley, nalingi na yeba lisusu parce que quand oyaki batuna kinga lisusu motuna oyo. Est-ce que koto oyo soki mbule beti ba mai efandaka te parce que moni ba mai wana nde kozaka lisusu ba érosion comment est-ce que mabela koto emelaka mai to ndenge? Bon, koto ba mai efandaka te po terrain eza vraiment tout droit te lokola ndenge ezalaka na balingwala plat eza pena plat te eza mwa panti moke mai efanda na parcelle te nesi boko filme parcelle bomoi ake eza pena illustre ba image eza pena plat te eza mwa panti moke mai mbula so ebeti mai ekose canaliser ti ekei na basese mai efandaka te quartier eza bien bacourant normal mamesi normal sikoyo soki moto aza na mposa kosomba parcelle alingi akutana na bino parce que ebele babengaka ngai mais tour oyo bandeko na nga boolanda nga na kopesa esu numéro ya bacommissionnaire te bacommissionnaire baobetanga mosinzo donc soki nga napesi numéro na bango bateki lupangu bapesaka gradi mo ya ta transport te tour oyo il faut nga moko siko bobengi nga na numéro na nga après nga na passé bino bango donc sikoyo tongi toyeba lisusu soki moto aza na besoin ya kosomba parcelle parce que ebele mpe babenga balobi tozobanga bafamille na biso bafamille ezalaka bien te mais bosana nde na bato déjà basombi bosana nde mpo botekela bango parcelle epuis bazwa mikanda na bango bon bao basombi déjà baosalaki babengi biso so abengi biso na agence oza na bureau eza na bureau na biso eza na kitambo magasin so abengi biso abengi na ndeko na ye moko a région de biso na bureau toke na ndeko na ye na ye toke ti na parcelle tolakisi ye parcelle atali todiscute ndeko na ye wana adiscute na mokolo parcelle biso tokide ndeko na ye ti na agence otindi mbongo na agence azwi mbongo na biso ensemble toke ti mpa mokolo lupango toverse tosali vérification ya mikanda bani tutututututu epuis tokei tosala marke wana donc bozwi sikoyo mikanda bopesi na ndeko na ye oyo accompagne bino ndeko na ye azongi na document. Ok, merci beaucoup. Parce que le temps que tu as moni autant de clients, mon habite soki ba client na ba kondimata ba le capé pas gradimouya to betata moi li solo moi ya mukie na ba client parce que batumso bazon dimate ba mona kana tito sa ba je mais tsaka na ebisa bino mame milinze mbakoto yo yande likambuya sombande place à biende makambo a biende lobande gampo de César ngadi bandolo ba pe yo pozwa yo mais to zilaka parce que yo pe fozwa pour gradi moi pas zoaki déjà mais ngane na zoaki ya moi c'est na ngina te quand on a zoya likolo nga zoaki ya 3000 mais 3000 yango eza na C 3000 yango eza na C na ngisi kona mata moi likolo kota ba 8000 donc na ebike na on mata avant aussi ça 2017 on a mata kota 8000 maman na ngai na moni otamboli na biso lelo batali biso na image ba moni est-ce que koyebisa biso otamboli na biso lelo pona nini? Bon, natamaki apona koluka kosumba place apona ndeko na ngai totambo pona pesa ndeko na ngai image soki eza ndenge nini ndeko no aza wapi oyo kotambola na biso lelo ndeko yango aza wapi? Aza poto aza kati aza na poto atindi yo siko otambola na bacommissionnaire mpona koluka lupango tinga mpona koluka libisika bien na bacommissionnaire na journaliste ya moninga ntango otamboli na bacommissionnaire balakisi yo baterrain est ce que c'est pe na baterrain wana? Bon, tout ça non aïe, surtout sur le lingana et tout ça va image, peut être comment taper. Ok, merci beaucoup. Vous comprendre que les années ligambo après va l'appui, gradi mouya azawana. C'est pour ça pour ça et à kolukaba commissionnaire, papa commissionnaire, nandenga mabeti. To sali ça deuxième photo c'est émission. Mais ngai ba appel soki ye na pesi bino bo benga ngati tant bo te ka ba parcelle na bino ya on habite touro yo ba oli ya bango moko ya on habite touro yo ba bengi gradi mouya aye na agence ngape na kota ta agence na na agence comme ça to traiter papa mais franchement on a la raison pour ba to sali ba émission oyo ba client ba ebele ba na poto ba ebele ba sombi ebele mais y a surtout aux a décidé yo peut te récompenser yo pour les questions clients bazoya eza par rapport à émission na yo te pour mater au bon samu tuka oza décidé. Merci beaucoup bolandaki gradi mouya balobi to zo soutien belete na lingeka bomo na mo exclusivité oyo balobi fête société 2017 oza onaka sima ya liso likola liso elobande ko eleze balobi 2016 2017 eza année ya mbutu eleze tambo na pesi ba mbote na pesi mame milinze mba na Londres ba mbote na pesi Glody kuma sese nzamba Norvège balobi ba partenaire ya le 14 février anniversaire à Gradi Mouya balobi 2 ans de fidélité avec César Ngadi
to célébrer yango le 14 février donc o nyo solinga soutenir Gradimu ya toza wana Donald Kachuva mon ami personnel balobi tanta bana noko bana paye noko bana on fêter le 14 février mon code de sala moi bien Rex Mbuluku babi Rex Mbuluku na kati ya Suisse mon code le 14 de sala rappel moi bien na bosanité ba venanga basé belé aïe bon o azui libanga te abenga na Gradimu ese ko benga Gradimu ya moi kala yango bosani na kati ya liste même mame Milinze m'a vraiment yonde les 14 et c'est même dans ma boko na yo mon boss César Ngadi les producteurs ya lobi Ngadi na producteur te menangi kana produire kaka anniversaire na yo donc babi extrêmement campagne troyinda kuna le 14 février tout ça wana ezaka sur invitation na obite kende na lo baboyo yo ki oyete so za na invitation te ko yate pour ma beza makasi na ba maestro Rens Muya ba Keliki ala zola ba Dali Daitesa bazawana ba venanga dilondole va dilondola lo baki yenda opesa nga tenir la ta majour wana yango na ozila avant na ça ba invitation venanga dilondole pesa nga tenir soke la ta mandenge nini donc le 14 février to yeba teti siko to la ta nini mena bige venanga di merci beaucoup à toi Dani Bokombe Tsunami de la presse congolaise balobi kolata le 14 février za na maboko na yo merci vraiment parce que ngana ande abino donc soldat misi soldat la patronne na pesho ba mbote pour le 14 binonde bo soutenir ango Karine Mokonzi balobi grâce à mon président Adam Siluzolo toza pour ngana président na Adam Siluzolo to botama le 14 février toza na 27 juillet pe mpanzona le 14 février toza wana to kosangana vraiment to betelo kwa kanoka ndenge zalaka la patronne na Sarah la merveille ngana bino to kutana la prochaine ciao. Dani Bokombe Chuna Baby Tsunami bolingo pesanga nzela naleka na pe mesika na uti moto ekopela nokelama ndenge moto na faso na ye Dani ya mama Bokombe ya mama Dani Tsunami oh Dani ya mama lo bébé tine bende na poto ya motema nanga nakomi aveugle na mbouteillage sans roulage sur toi ta fausse tête un jour na mpe nakoluka soki oboyi ngai zwanga ta dese na yo Dani Bokombe oh Dani ya mama lo bébé tine bende na poto ya motema nanga nakomi aveugle na mbouteillage sans roulage sur toi ta fausse tête un jour na mpe nakoluka soko bonga plat préféré zwanga ta dessert na yo Dani Bokombe oh Dani ya mama yawe krite nini ozanga kopesanga mpo alima tolobe nakotinga maeneti likasa mobesu na nzete ata mopepe Dani ya mama kitalatala lobelanga verite nini olingaka lobelanga verite ya Tsunami motema nanga evanda na nsai soko boinga Bokombe zwanga ta matabisi mpona yo nakondima bakomo basobrike nyonso kopesanga ekozala le bienvenu bimemi nanga bameli bachampagne balangwe wiski ye bayoki oboyinga bafiti nanga kaka bamasa
bamongo kizengi na ngao ata abimi nazalaka sura kozonga na ndako naza très à l'aise sekre ya dani makasi na ndako sekre ya loketo yango nakangama dani bokombe atona gentillesse atona basourire o dani supupu ongongo malelisa dani nanga ngongongo malelisa o dani bokombe senzarangadi omemelaki nga milongo ya bangambo nelimpela omemelaki nga milongo bianse na ngango Gisele mpela omemelaki nga milongo jus de francengo adi londole omemelaki nga milongo ya basusi Prince Mbisi omemelaki nga milongo poyo barenga oyaya ozotengama vraimen yozotengama bokombe bazotengama pourkui pourkui ozotengama bokombe bazotengama pourkui bazobatama bajalou bazobatama pourquoi bazobatama vraiment pourquoi bazotengama lulu bazotengama iolo bazotengama pourquoi lolilolilo dani bokombe tsunami mama vrai chéri na charisme élégance tsunami mama tsunami sexy oleki bango na bote Fredi Kimpanga omemelaki nga milongo ya bangambo Jibril Mbayo omemelaki nga milongo poyo barenga oyaya Jansi Kindudi omemelaki nga milongo ya basusingo Fiston Belende omemelaki nga milongo ya bangambo Ani Bokombe omemelaki nga milongo po babarenga o sheri Didier Masuki omemelaki nga milongo ya barekre Abeba Lipodo omemelaki nga milongo po basasanga oyaya Rashidi Tima omemelaki nga milongo ya basusingo Sami Ndombasi omemelaki nga milongo ya barekre pourkui ozotengama bokombe yozotengama pourkui Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur,
6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée il y a Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso bibozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais les équipes à promotion, vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plats TV et là pour ça va client là bango babi non, donc sont que la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais à part limité, c'est vraiment limité. Vous allez belé beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Film nigérien, il y a congolais, africain, vraiment comme ça, les gens la carte. Papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport, la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nissi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.